Na bien quand il y a bena ebo na kocho bando bimisa grande sœur nanga. Otambola azalo kwa batbaloba c'est que receveur na yo. Azalo kwa receveur nanga sika nga fallait na bima na bimate na tinde liboso asali ba mission nzoto yanga elongi ya ye. Grande sœur so la ngi na temps nzambi nanga lokwa lelo nazaki na vol. Nazo lota nazo pumbwe dans l'espace. Nzoka vision banda komona ezaki réalité onga na ndosala. Na première mutu na boma. Mais c'est mon cas, balole kaki mo grand akufa. Akepe inde china ninyo yo grand abomi nyawu, azwi nyawu abando fina makilani na kati ya coupe. Tama bwaka mutu nyawu e bongwa ni mutu a mutu. Mwana gangi. Na tel pe belle si onanga. Na moni ani kane bilamba libanda na boina yo. Moi si ndeko mobile ozolingo zo mutu na musala consulter na nzamba Alex état d'âme bala musala mususu bazala kaka ba mission peut-être maman famille na kokiote moi na musala za na facilité a royabi tous les quatre quoi ndako parce que yazo pensa zo bongisa nyonso toketi no océan tokota na première ebandelanga témoignage pasteur o abandonne sanga confession à moninga abi ole ki agides akiti si mutumba mo grande sœur nanga lobi e ote o camarade nanga ole ki agidete shikidi na e azwing et la de spiritualité sene ya gidia ye bien ya bena ye bien mana déjà ye bien shikidi na e azwing vraiment koti singa tina kata haute mer azo benanga ko yo za teti to okende nayo encore yo za teti ndo okende nayo plein bon mom to ko bebana nake le jour anniversaire ya foyer na banwe ko kisi inane na place grand frère bimana mo cinéma biminanga ndenge baninga bakenda ba célébrer bolingo la ba ndenge koli ba grand frère meminga na zowe to célébrer le quoi ya mutabala kinga munzi le jour anniversaire na biso ya mariage na biso to totaliser inane na place to célébrer ensemble au cœur bimana lekino wana si nini. Mwana motote po akosangai abongwa ni pete po awangata nzambe ya le nazarien bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo monanaka tempeni mama kandelobi koleke mapapu masopi mafuta tokokisika na longo na nzambe oyo mabenga na makomi Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, notre Sauveur Jésus-Christ. Ouais, pesi biso pe malamokola lelo to sangana bino lisusu to kutana bino lisusu après un long moment. Il y a kimia, il y a silence, dans déplacement. Là, j'ai été directement à dire merci na bandeko ya Soudaf, ndenge to zalaki na la princesse particulièrement donc na ya mama ki na Kimberly et pas papa Guy Labala, donc na maman Lauriane Labala. Na pesi battre surtout ya Kimberly, bana maman Louise. Bah, big salutation à Binono Sobiska Bouzaliwana, Eden, Anaël Sacré, donc Erwin, béni, que le Seigneur vous bénisse. Ouais, Marlène Mbouyi, Nadjobou, nous sommes en Afrique d'ici, nous avons vraiment merci. Tous ceux qui ont déplacement il y a 3 semaines, au moment où nous sauté. Tous ceux qui ont penza kuna pona lokumu ya Nzambe, musala Nzambe. Et l'angeza mnene me basali baza mkier donc singeli kolatine basani elanganayi. Sans plus tarder, il veut bolo fanamonio di sous les lots Alain Kiakala. Je te le baloba moko. Naebe que ogope sangai nzembo. Que le Seigneur vous bénisse. Tout ça pour mon compte.
Nazokatela nzambe le sako na sesiko. Nazokata le sako siko kuna. Nalingi nakatela nzambe le sako. Le sako, le sako, le sako. Le sako awa. On y va, on y va. Allez, katela, katela, katela. Allez, tozozonga siko, tozozonga bu. Tozozonga bu. Tozozonga, tikela katela. Tikela katela. S'il vous plaît, yoka, 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 yoka. Olingi lipal, olingi kopot, olingi mosala, kona nini. Grande sœur Uchu Lubumbashi. Na bien quand il y a des naïs na kokyo bando bimisa grande sœur nanga. Ya ata bolali ebele bwana ndaku. Ata lobi oazan de konanga sur on ne sait jamais mutayeba mutema mutazate. Prière Zambali msanga sikaza na bimisa grande sœur nanga proprement akindo kitena kinda kopumbwa naye. Na kokyo bimse ndeni esika na kyoloka mwana wa bima te mtu wa bima. Na otambole azalo kwa batbaloba seke receveur na yo azalo kwa receveur na ngesika nga fale na bima na bima te na tinde liboso asali ba mission nzoto yanga elongi ya ye toko mon travail ah grande sœur soit la mungi na temps nzambilanga lokwa lelo nazaki na vol nazo lota nazo pumbwe dans l'espace na buka na selabi okoma ki spiderman lité abi mais enfin ko sekatele kinanga na loti vraiment nazo tala nazo tepa kabo lokwa ndeke to bando seka na fani na visela so ya dit no beteli solo ya dit denesi dit yukama ngamleki na lobelo comme akomo pumba lokwa ndeke abi ah benesa yo poza kindoki malapso poza kindoki fubo kinabi mababi ko labino nzoka visa banda komona ezaki réalité onga na ndosala ye abanda komona apumbwe azopumbwe ye moko me ezaki lokwa ye achebwe ngashiko na kanye awa poso na chiki ya kokweya ngam nazo forcément nazo pese akweya te to kenene ti esika na okeni tokomokene na molili teki okutana na famille ya ex famille ya grand frère na ngai tokutani na réunion batuni yo bo ezalaka wa ngabi o nga fale kuna tuna bino ndeni bokomo tunanga namoni totanga biso kombo de namoni kaka ndeko nanga mosi na kala namoni wana namoni koko mama na bango bavandi na mwana ba sa réunion bazwini yawu bacheli mwana baisi mwana kata mtwani yawu osani nolia nae pembeni nae natunie dalo ngosani ona linga na selo tetala makamna na miso ya mwana nyonso to azala kempoli impoli babota mana ngote impoli ezan vutima o peut-être kindoki mokazana ngo inconscient ngo zo pousser ki asala makamwa bongo aisinga equipe yote yo yakina ndenge no ngabe na yakina ndenge na ngati otikana sa makamna nga mati vani to vani na reno na tala ko babimiseli mwana nyau wana première mutu na boma ba simon ka balole ka kingo be grand akufa so akufi
ozwi makila no chepso na bavert tomela tant que tomela boye bongo na ji tomela mwana pe na kindoki no ya kibusie ndegre ya ngate kindoki no kibusie kibonguba akepe inde china nini yo abomi nyau azwi nyau abando fina makilani na kati ya coupe tango abwaka mutu nyau we ebongwa ni mutu mwana gangi o nini mama leti yo salinga boye na bomi mutu mama leti abi eza nyau mutapesi na forme mutu na sorcellerie o eza ya bana mikie ba jamais bakokwesa mwa mukie boye jambeli chuba mama no olingata aboya zo eloko boye salela mama no aboya bakokyo présenter les zo soso kataka soso mutu peut-être bakokyo présenter les soso mwasi zo soso mwasi oboma mutu to sala cérémonie ya makila bakokyo zo pe soso mobali zo soso mobali sos nyama soki aza masculin to féminin aza na représentant femme manière moko représentant na monde éternel ouais moi na zo kamoli mutu asani makila tangi ngape no tala Notala, mais grand frère bino te mon année azami sama be. To fandi. Moi na pas meli makila ba koko ne ba meli makila ba onyo so dina ranyela bon ba meli makila même celle mais to za ba clic différent. Nyamokil na tongo to zoni na tuni dala le bokine on est kinde sika tinga bi dala. Lobo kina one kina darla lobo kina darla vana bisa papa bina pambulo eroti yebisa ngosikoki oyo tanti merveille dalala ki sikona moni ta koko na biso yo zwanga na binyoso jo sala ki na mona ki na nga na zala ki na nga eloko sikasika no e ba solola batu na batu bakomo solo na komo tel samon mono ye a zala ville mo ya ko détruire mbongo ekotate maman batebele balobaka mawa zoba ya ope batu mso baloba baboko la mwana mbanda te à cause ya makamoko sorcellerie mama ya mwana wana atindi mwana ne mission moko a séparé yango mama soko za mwana mbanda ko boya ete songa dans les distances parce que akolinga te ke amona mama ne na pas que mususu akende ko konza na kata ndako a sepela na ngote ako trouver kaka vous ya moko sala mapona bino bo se séparer Matifani basali na komo yebsa mona za vie la destruction a soki ba beso ga mbongo ezwami créer vraiment le moko ya grave ambongo efanda lisude ba koma vraiment sans suite mona pas lobby merci tanti merveille no salnyo soto au lobby na biso moni souv ba sous-vêtement na pesio mutani kango te mutu pa mona ngote ko tanda ngo pe libanda te mutu mo pe te mona ngo lataka ngo silencieusement aisinga na yoki na bimi libanda na kyo se soulager Nathalie pe belle sœur nanga na moni ani kane bilamba libanda na boyina yo ani kabila na boyina na tuni eyanya sindeni mama tala degré ya kibomoto azwa mwasi mwa musala ndoki basemeki ya mandoki mwana zakati ya ndako ne ndoki click ya bandoki na ndako mama ndeko mwasi ndeko mobile ozolingozo ya mutu na musala consulter na nzamba Alexo etat bala musala mususu bazala kaka ba mission peut-être maman famille na kokiote mwana musala za na facilité a royabi tous les quatre kwa ndako parce que yazo pensa zo bongisa nyonso to komi ni sengai darla ye nièce to komi ko travailler Nejo ya nyes yo zalaka na département ko sala misala zalaka na ba département bon parce qu'on a tikala na ba département ya contrôle ya zem na bango bazwa mona te na bloquer bango nyonso tout to comment vivre et comme examen bane ebimi to zaki na ba to zaki to kenaki ville to kenaki ville non cité to kenda cité ko sa wenze to zangi boy bana ba cha biso pour gana to sepel ba pesi nga biloko na sanini na lamba ngai bisi manende na liba na ko lamba bien te yo mola oyo ozamu amwa so yebola ko lamba quand la sala matembelo yo olamba mama kaka ne na fani na nga boy esprit ebime belé na cuisine
wasimi matembe wasimi mbisi wasel balambi biloko basi simangaka musana nga nini hypocrisie ya kobalola so bakoti na kuzimba mona ke miave mutawalamba balambelinga pe nyonso tu esili matembele mutalambelaki yango authentique Clotilde alami matembele esili na kaboli na servir pe bato balia biloko boye miave yo te mutolambi ngate munalamba obona alambelinga miave go ezobimisa na biloko yo te mutolambi yaya nalamba uteseki ndakona uzalaka mibale nazala na jumelle mususu absino so zaki yo olngo bimisa ta moi défaut mo baba mu olambi matembe exact le quoi mukolo bwendenga baye kola on ne sait jamais balia biloko ba sirène balambela bango balia basisi na bango effet pe ya biloko wana esa na minute ana te tant basisi na banina ko tufe banini ba vision na bango ata nazwa mvute ndako moyenza maleksa zama ko koleksa bango na manière ya mutu mususu ayo yebisa bango mais na kata ndako bakokyo mona ngali sote bakokyo comprendre ngali sote avec les mécaniques tata china bana muta mona kanga te muta remarquer nga petit na vandaka grande sœur na ngaye mais en fait photo ki osuku to ki na plage to ki osuku ngabi yanga na jina na jite na ebina ngelote mais en fait photo ki plage to ki osuku la na ba semeki na nga batikelinga ndako mana ndasha ko bakanye soki nga ana tikelinga mo siko na ke plage au moins te no désobéir na ndako na fanda ya propreté yo ke lubumba shinga mno tikala awa so yipe ba sepele nga te bazong singa kini na suka we aisinga no to benge na téléphone on la kelo na téléphone to ke ne plage maman nzamba yebi ko ata transformer vraiment ta yebi vraiment ko salela mutu to lati ba kilo cha awa so cheka bo nyoso to libanda to lati ba kilo cha awa ya na leki balati ba kilo cha awa mwaka ba sengle bombi ka boe bozu bilamba bo salmo hypocrisie bo ba kisi tango komi kuna to longoli to ko mo keni ka bo to keti no océan to koti to kota na première ebanelanga témoignage pasteur o abandonne sa confession a moninga abi o le ki guides na kiti si mutumba mo grande sœur nanga lobi o te o camarade nango le ki didete to dévier to kiti na océan na zoé to fani to meli ba gisma to kiti na mato wa no sokola mati fani ne ba vague ya kaboe vague eken ya kaboe tina mokili ekoke metata ba mettre le quoi mon niveau étage pour na vague et fini kabat to comme sokola tozo sugola muke soki odini na mai za na awa mai muke bo puza na mai ekomo puza na mai ekomo puza mai ekomi ngati anabi ya bene oni na omona balobi bajano tozaki na balobi eza mai ya mpaya fobo mela ngabi changa ko jomela mai ya mungu no mela nguti mati fani to bani ko nage mai tinga awa nage na ebite mai tinga ngana tongo na comment forcer na tombolelo na ya beno bibenga kingo leksa na sacrifice to neni pona soki mai ezo chula so kotitini sika libulwa na so dini kuna mona na so te emela ba sko ne mai ezo memela biso so na choli ba esinga ka milama ekida na ko mo milama osela na ko po milama osela na ko mo milama mai tosi ekitinge kominga to ko mona je baseme kine babimi cede ke encore bino boza bato sika to ke osukola na se ya ba vague so vague ye odini na se nango okay na dinga la vague bon problème ti to ke pe ko osukola bango baza mbana mwana bakanga mbisi na munoko ba mesana bango na makamso ate bakina otime ba kozonga biso na grande sœur na biso mpaya Tuandos là. Shikidina e azwing et la de spiritualité c'est ya didia ye bien ya bena ye bien mana déjà ye bien. Shikidina e azwing vraiment kotisinga tina kata hotmer. Azo bena encore yo za teti to kende nayo. Encore yo za teti to kende nayo.
nazobele lo seko nani akoyoka te mutu ayoka te mais mindele basala na kati esika na baomonaki na okende naolia bakiti na bamesa atanya ukondoko namona yo nachayo na mwamba na minito na kata pena katikati ya saki ya fufu. Oui, allô, est-ce que tu bonjour? Boni. Et l'autre côté, il dit qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc, dès que tu as un galère à niveau 0. Tout ça là, boy. Moi, il y a un bon vraiment mingité. Mais dans autres là, bino, moi, mon tio, dans un agence, mon boy, Nazareth. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pe ça au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jubilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifonga mi comme na Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sa su mulongo kuna. Pona zela susu. Kuna iza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso to zo ke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makama bongo na monte. Bat papé si mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais moi bandi. Maman, leki nanga yebisi ngai mena ndimite na lingi na mona ki mona beso poli kamba boye na monde na salamate. Mama yebisa ngai ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareth ezali boutique ou ezali à distribution ya ba produits alimentaires. Na sali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme la boîte bandeko on bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10 $15 donc so na mbongo te ndebono na poto ko sunga yo a ozika biloko kolia. Maman Nazareth nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareth a été ici à Kubungate, Toza Sir, avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà vous avez nango, vous avez 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suisse. Ah non, 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 non. Nazareth, vous allez la Congo Sili. Julia, vous avez kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareth, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Sarita qui dit sérieux. nazo tepa ba mindela na moye ba kipe makama bato ezate bazo mona na bango makambo eleka na spiritualité moye pe ba signale mutu ezate bango ba concentrer makambo na bango mati fani na kenda tina haute mer soki nzambo ote mati fani peut-être nga lelo na zonga te na kati ya mokilio haute mer na kati ya océan moni libanda te wana eza ba vai siko na kati ya profondeur nango to abamemi ngati wana natembola elongi bwe naamona mutu te natembola elongi bwe naamona mutu te nakangi mabele makasi nabi nini ekomela nga bazwi mutu na nga badinisi na kati ya maimbe bazwi mutu na nga badinisi nga na kati ya mazelo océan encore yo oza boto obomo na kati ya bafini nga bazelo kwati nga na matoi na munoko na misu partout nzoto mobimba zelo bakomofina nga na yo netok bafina nga nakangi kamisu nde nakangaki na yo se retrouver sur libanda bagrande sœur na nga bakomoto na mais enfin yo uchi we na kati ya mai boye nga bibo bato mabe boza bato mabe boyebisanga elote conscience sange ekimi nga nalali mo bajeune mo bazalaki pembeni balobi bosombelo na eloko amela nsima ano explike bino elo nini amoni ntango baki osomba bamindele wana balobi tomoni nyonso tu elekani wana mais moyo oyebisa bino eza te gloire à Dieu parce que mwana bino atyoli te tozongi ntango basombeli ngai eloko bayeba babi merveille yo olinga otyola na mai eloni na ngai ke oyebisa ya didie nazwaki mwana ngani avandaki na nga moko sentime elekanga nzoto na ye kozwa yo
si maman na bato asikelenga na mai na nga na loba nini famille mobimba yebi ke merveille eza pas Didier et comme après longue histoire na boy problème soza ba problème na yo fandaka kotambola sunanga te na répondre à soute so fininga bo so beti lito bo zelo ezobimanga so beti lito bo zelo suki zelo mzoto maka zelo na zelo ba mama mona mombe bando lekana ba kene verngoma ba ki ba fc biso ezalaka milimo so za mutasika milimo ekobene ki ko tester onan et qui ont testé on so que c'est vraiment même connexion na bango te o kufa so za bango même lien o kufa te obima ba maman na ba ebisi grande sœur bongo ba sindela ba kei grande sœur avant de comment concentrer ba ta milimo c'est que merveille azamu ta milimo ebenda ki ko tester na mai tondeni atoni ngate ekufele na mutema to komi ba vers 16h moi kilote nanga na lataki et Pauline mai na zasu na choix la tete nazuka cycliste to somi na plage na cycliste na lati kana soutien bon to ko moya na nzela batu bazota elobenga kutelo te batu bazota la tala nga pena cycliste nanga na zo to komi pepe to kota na le na si bene so to koti na le pont ya Didier ko boma na maboko to kini to la na pa ba bokilo na o shimalobi to bongsa lokuta mo photo ya kosa mo so to ebisi bonka vérité nga chola ki na ba ko boma na maboko ya bene lobi mala to kini na kuna to komo kende to koti pe nanda na lali nanda ko to kyo lala cimetière bat balala raté so bolali ba bibembe zo tele mezo bwakela bino bazelo na kangi misubo na moni papa bokilo ya grande sœur nanga azo sopela mbetu bazelo na sutu na bi ya bene aize sikolela te no lala wapi so na kangi misu na mona lokole lima lokole bembe yo sopela batu bazelo so bokangi misu bofungoli bokokyo mona vanzelu ko bofungoli drabo bokokyo bisata cantine na zelo likola mbetu yebe na komosaka ole kinanga to yo lala na liango likamnini bo bando moni saka eba mystique boina alobi neni batbalaka kaka to lali ezo continue so bolali mo panjo nyonso to zelu na zelu grande sœur nanga lobi maman na biso toza orphelin de père et de mère to mona makambo te kaka bino fallait bango ne bon to ba monta biso ba sel to yebi bino te na mono pete na yoka yote oyo zang sa biso pongi so ye ya turo na ebiteloni no sala fasani ni na lali so na lali no mona ka papa ngwa telemi liboso ya chambre ya mwasi na abwa kela batu bazeli biso pe to lali to lobi to population to lala kana zelo boy to laliti tongo etani na telemi nasi ya bene moso na zongi na bilambo na ndako ya Didi abomanga wana deje auchelanga auchesanga elengi fort na pesi babomelanga te lukilanga pantalon mona lata na chemise na bakisa tokini alukelinga pe pantalon na lata alukelinga chemise na bakisi tokei tokomokende tokoti na pesi bonsoir mutanzimi ngate na mitwene o problème sur ni yango na kipela ngate peut-être bango ne baboy na bako yano na etali bango ya bena koti banzimi bango ka lokola mutu moko balimite tokoti da komiti na kata chambre nanga esika na bombaka baketi ya ninyo balenja basi ne bandelanga épisode na lobela kango esika na bomba balinge basi linge zate machette zate biloko nyonso tu ya service elimu ne bimi bana tuni mana desh par hasard mutakoti na chambre na ngani ngiselo te abi na za mwa musala note po na simbela yo biloko lekenga katinga lingala boy nyatuni ya Didier na ngakoti abi otikanga santina pona kengelela yo shamba na babili ngisana makasti na tiki na ngako tuna bango na koti na chambre na komo fanda na ziba caméra na tchana ndako na beti na mur ne pona tela vidéo ni salama na journée
Nathalie, ce qui prière, ni nécessairement baby de destruction des hôtels. Baby si hôtel, union surtout nécessairement ban le quoi la armée n'a rien surtout équipement n'a rien surtout et baby et zo mon analyse souté. Nabimi. OK. Nabimi. Ah, natuni. Ya dide. Ba ma fura ba ko sa prière. Abi oyebinde ni ngabi ah natuni kara. Ba ma frère est-ce que ba ya habiter awanga na habiter ngabi ya dide ma frère qui aya que ça prière atena banani habiter ma frère que ça prière habiter si c'est comme ça nazongi na ndako souci kayinga moyo bimiza te pona bilambo bimila kezate moyo déplacer zate ba forme ojwaka eza lokola babengo nini catalogue mobona eza inéquiment pour nos sortir spirituel eli mwenga no bimandenge nini souci chikide na yo bimilanga episinga merveille il faut comme ça o bana torturer grand frère na yo comme mari de nuit ndengo salaki na toni ngabi na comme ça grand frère na nga mari de nuit bon si c'est comme ça to bana na biso na bino avant to banana bongo fombu maman na mi bimsambu maman na lokolo donc bimsa na lokolo ya didalinga mona nzoto na attaché aluka lukilanga baso tanga na lukilanga baswa na ko activer bolingo moya entre moi sina mobali na connecter on a. OK. Est-ce que au comment qui peut moi c'est Didier? Oui. To au comment qui? On m'a dit bon. Oh, moi Tiffany. Yemo ka mona na ba vision moi sine moi yebi. Nazo ko c'est la mudika mute ba yebi onga na zolo. OK. Tangu bumana ebiminga na lokolo. Na bi na kiolex na komo boate siku. Et Didier tele loko ebiminga na lokolo e pesanga kilo na kokate. Na koka vraiment asinga zena sombelo mikozema on doit parola esikana. Nabutu nzamba yo révélé ma Nadège bibango toboki makasi ngana uti na chambre na bimika na sous-vêtement pamba na bikini na inde sika grand frère na ngazaki na vandele ne ba mema bana na vandele grand frère sanini apasolinga mbuma wana na ndoto esalami bongo physiquement pe mbuma na ngana na zaki na likolo e pasuki besi na ngala mukata ya lokolo bwe mbuma pasuki nga à comprendre elinge lo banini merveille avant de le monde azui akomi ko fina eza suspect ma Tiffany nyo événement nyo surtout elekana na mois ya septembre fallait lokola baba matisa ya mo promotion na musala lelo na bimika na bisika ya Didier nana posa shawarma envoûtement lati mutu na si problème télé na nga toke na NTV na ko somelo shawarma to bimi pe to somme shawarma to zoni deuxième jour to komi ko habitué na ye ono surtout na ye bisi ayoka so na komo guider na si ya Didier na lingi su boete ako beta moi sina la goni so na ese tika atiki so na ese continuer à continuer. Te viva bon. Diable a carisé à mon bénédiction moutou proche. Tout le monde y a des débats mantisés promotion comme ça là lelo na le fona créer vraiment quoi voya o qui sa bénédiction na Nathalie non sandeni. So na binami koti sa mavon et si maté ba on couple na bon moutou ko bebana. Nake le jour anniversaire ya foyer na banwe ko kisi inane na place grand frère bimana mo cinéma biminanga ndenge baninga bakenda ba célébrer bolingo la ba ndenge koli ba sala grand frère meminga na zowe to célébrer le quoi ya mutabala kinga besi na nga mon oncle tabi nazina ko tika la kolala boti mkolonini lelo to ko kisa inane me munda tikinga azwile kine akenae wana basini nini azila to uta rapete sika to kendara to uti tozozo nga bien ba chasser ba shawarma hamburger na oya na ngoka chiffle belé na oya
na koti ni bonsoir ni eloko ti na chambre na déposé. Grande sœur nanga tizu apesa le bi ah mon Dieu. Le jour anniversaire na biso, ya mariage na biso to totaliser une année. Na place où tous célébrons ensemble, au cœur obimana lekino, wana si nini grand frère Zombata pour ni le nyamo. Merci pour la lelo to sukina no, on t'a pose merveille, tozo garder yo. Azamwana motote, boa kusangai, abongwa ni pete, boa wangata, Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Atako babakolaki mafuta na mosakolimo lelo ya yo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kandi elobi kolapie mapapu masope mafuta tokokesikana elongo na Nzambe oyo babenga na makomi Azamwana motote, boa kusangai, abongwa ni pete.